Mbote balandi ya Congo Lokole news.com. Lelo tozolo bela phénomène bébé Bouchou. Phénomène bébé Bouchou elobi nini? Elakisi mwasi mukolo ya mobali. Mabe to malamu. Toyoka ba réponse. Mbote mama. Mbote mama. Lelo tozolo bela phénomène bébé Bouchou. Elakisi mwasi mukolo ya mobali. Mabe to malamu. Eza mabe. Mabende po jamais mukolo mwasi akoza mukola mobali po essaye marate ezala pété bon net na moment oyo ba garçon ba linga na bango mibali ya mikolo po ba landa ba intérêt mobu soit mbongo mobu aza mwasi ne mobu mukie bimane mais o vivre kana mama na mukolo po azwa ba bien wana akinda utikela mwasi ne na mukie si mukolo ya mubali so mabe to malamu bon ezala on vraiment normal ti hein tato pe goza on normal zana ba sens ka ndemba lingani hein ogozo no mwasi azane mukolo azana ba faire na ye azana famille moka bien zo on prend mais azape ba critère yo linga hein aza ba jantas na ye aza propre aza posé hein suko sani olandino la zon prendre mais sans l'air mo boulot zon prendre c'est que bolingeza te bolingwana egoza kaka il faut zaka tout comme egoza la mwana muke ya mwasi hein alingi papa moko po alingi papa na te papa na za eloko te olinga ete so alingi c'est que mon papa na za la zon prendre le bolingo est bon à l'air mais au bolingo za normal za que non mukolo mubali za mukolo ya mwasi za mukolo ya mwasi po ba carneti so za ba carneti ba 10 ans wana normal mubali ko za mukolo ya mwasi so ko dépenser ba 20 ans mubali wana ko mwana yo do bolingo mubali fo za ya mwasi il faut écart moko bo 5 ans 10 ans 7 ans 8 ans osomona l'écart wana mubali fo za mukolo ya mwasi mais so déborder ba écart wana comme ba 20 ans de quoi 20 ans déjà à comme moi non pour âge à 20 ans ba ya musu bazobota zon prendre on a comme moi na donc il faut écarter ça ba 10 ans mubali aza mukolo ya mwasi mais so comme ba cas contraire entre mwasi ou mubali bon il y a quelque chose maman ko sala kawana ils ont un mouvement hein il y a mouvement propreté hein c'est amour propreté amour avec intérêt. Ils ont mal à monter, maman. Parce que en réalité, mobile il faut une maturité capable de gérer moi si. Et vous allez complexer d'abord ce que ça. Malgré que vous allez lander peut-être mbongo, peut-être beauté n'enga monnaie mais en réalité il faut mobile à la maturité koleka. Ça veut dire à la âgé plus que moi si na. Et puis, il faut se complexer dans le côté. Il faut se prendre en charge d'abord dans l'autorité, et puis il faut prendre en charge, il faut se sentir supérieur en tout et pour tout. Parfois, moi aussi, à un certain moment, quand les kéliers, à quoi agir vraiment dans Tanzanie, ce que vraiment les lots. Au moins, il est équipé et j'agis maintenant. Cette fois-là, au moins, ils ont diminué le rôle à mobile, ils ont diminué la qualité qu'ils ont vraiment papa na Katianda. Bon, moi, si mon collègue mobile, ils ont la différence d'âge. La différence d'âge, ni bozana ngo moi si na mobile. Ce que zana ngo ya ba 2 ans, ba 3 ans, ba une année, ils en ont possible, ils en ont ma bête. Mais eux ils ont ma béming et ali ce qui vraiment moi si ndé tozo mona lelo akoki obota mwana wana. Bien quart d'âge ils ont ma kasi donc wana pene ils ont malamu mingi te. Mais nous sommes bien. Bon, tout ça. Tout ça, les lombo quand on a situation ezali ndenge ezali mutu nyonso ayebi kozwa ya ba jeune ekomi moi ko umela.
alors balingi balataka babima bamona bango, c'est pourquoi misusu bazoluka ba mama wana bango moko ale bazolingana ba mama wana pe bakoma na ba moto na bango ba misusu baza wana lingi bino azolekisa bino na babiloko na ye pa omona kaka la mingi te jeune yango akufi na ye alekisi na biloko na ye po ya koma na bambongo na ye makambo na ye etambolaka toujours te eza mabe na sens wana, mais na sens mosusu ezali ke mwasi oyo alinga yo par exemple olingana boza ekarte oyo ya 2 ans obota na ye mwana obota to bana to mwana sikoyo oboya ye ka po aza mokolo na alors mais oyo ya mabe ezaka ke mama moko ya mokolo boya amoni ozolekana aluli yo alingi yo bapesa fo oyeba intere nini aza nango nsima na yo po akotela yo mbongo ti suka nango baloni yo ebandeli mpona napesa réponse exacte napesa nani identité na ngai en tant que chrétien nayebi création ya mutu na ebandeli nzambe asalaki mobali mwasi ayaki nsima mais so totali mpe bana ntango bazokola mwasi na mobali soki bazali presque na age moko okoremarke ke mwasi azalaka na plus de maturité ke mobali na kati na ndako soki ke biloko wana ezali incohérence ekozala mais mwasi azala mukolo ya mobali vraiment esimbaka te na ndako parce que mwasi akozala déjà une expérience plus que ya mobali akoluka sikoyo adirige nde mobali comme il faut esimbaka te na genre de vie na bango ekosimba te donc nyonso kozala ke mwasi mutu azali le devant et mobali azala sima donc mobali azali vraiment na place na ye te. Phénomène bébé Gucci mwasi mukolo ya mobali eza mabe pourquoi ba mama oyo ya mikolo yo ba moni ke ba papa ba le bazo koka le suko satisfaire bango te yango ba komi koluka jeune garçon wana ya liboso ya mibale ba mama oyo ba tondi ba kisi ba komi na système ya koliaka ba jeune po ba biki ba jeune misala ezate yango ba komi koluka ba jeune po ba liaka ba jeune donc eza penza malamu te makambo wana o ba mama ya mikolo ba mama ya Lomé ba mama otoyebaka ba mama ya Dubai ba mama ya Chine ba mama wana otoyebaka ba mama ngwanzu bakomi kolia ba jeune yango bakomi kobala balaka ba jeune garçon po ba utilisera ba chance na bango donc yango wana mais pas si eleki jeune ana musala te jeune ana eloko ko sala te azu shida et comme shida te et comme shida yango ba jeune ba komi ko sa makamwa ba linga ba mama mikolo et comme nango shida pa ba jeune ya lelo na lobio donc jeune ko banga ndenge ni ya zuna shida mama mukolo lingi azo s'occuper na ye na nyoso na tongo na midi na pokwa akomela moi petite à quartier na ye na midi akokene malewa akobanga nini réalité on ezo sala magana si maso ba lié ya kufi ndake ko comprendre makambo wana donc eza penza malamu te ba jeune ba linga ba mama mikolo c'est pas bien ko ba olanda ba mikila poni po sentiment ya jeune e ko kana papa te po jeune ndenge ko sala e ko kana papa te ko muli ba mama ko mulinga ba jeune ba sentiment jeune e ko kana papa te ko ba pesa ngona ba jeune po papa ko sala ndenge jeune ko sala ete ba jeune ba sala kitoko kitoko ba papa si ba lembi telaka papa okoka te azomona ka cassé mais jeune azana makasi makile za makasi yango ba mama ba komi kulinga ba jeune oh ngai wana bango mais pona ngai atukana kolingana nga papa te na kolingana nga jeune te donc zakana papa na ngai. Ouais, ça va, pasta ça va. Ça va. Bon, les amis mabé, quelque part les amis malam, nazo mi expliquer. Ils ont un problème dans la conjoncture na biso social. Ils ont ça la biloko, on attend ba jeune bazara ba moyen té. Les lomi ça les alités mais soit kutana mère mobo, mère azana ba fond naé, ba promesse ne kitoko. Jeune azo profiter si ma mère pour azo le contrôle encore réaliser ma camne mo boye mère peut azo profiter si ma jeune na télé jeune un peu abana ko garantir na ba sentiment corporel na ye wana na kena ngona voler mi balé wana mais eza danger mo ezo guetter jeune pour na mère azo utiliser
jeune wana pona une courte durée mais ba conséquence na ngonde ezali mabe pona conséquence liboso est une malédiction pour muta âge à maman na par rapport à la parole de Dieu tant yozo banzoto na ye quelque part déjà ezane ti mababe motozo milatisa mais siko ba maman musupe na ba frère na bango bazo utiliser ba chance ya ba jeune la tene ba frère na bango etambula malamu mais ekozala malamu tina nini na sens c'est que tant yozo malédiction wana ezali difficile pour na kota mariage non normal étant que jeune attend na yo au moni okobare makamno ebele makamno esa mandenge wana mais pour la maman azo utiliser pe jeune pour na oete makasa nzoto biso moi ça soit ba 40 45 ans bon selon ba toi science avec sentiment né vraiment c'est soleil comme casse mais so pour tata mo déjà lembi zaka masanga boena boya ka jeune wana pour satisfaire aux sentiments na yo wana ebi na ko pesa idée na marque wana. Merci tokomi na suka émission na biso bébé Butchou boyoki ndenge bandeko bauti koloba na micro na conseil na kopesa bandeko na biso ya mibali yo zolinga mama mukolo okoyeba te lobi nango nini oyo azolandaka na nsima nango yango wana fo tozwa maele. Merci pour la maman Kitili yende mutaoza biso ya bilili. Merci pour la Patrick Nsala. Merci.